Donc félicitations ndenge héritier aux LP visa mais les sous-nini obandi bien mais comme na suko ngo baby ça mais on a suko pourquoi nazo regretter ce que Karine Mokonzi a joué visa liboso à Fabregas ya États-Unis. Te na kati émission. Merci. La chance naït. Yana bien Fabregas a bimisa ba album mais Bella Yemba Danger. Mais Karine a mon États-Unis a joué chance. A mon États-Unis liboso ya ba musicien et Bella. To bando tanga bakombo. Oui. Banane. Tanga bakombo. Faire à côté. Déjà il est Fabregas. Fabregas faire à ça côté kuna. Na ebité hein. Te toka tana bisoka. Inite ngana zala mutema mabe na obike ka musabatu ke no ken pia na panike ya msauvage. Batala siko ba hotel ken pia na lalaki. Wifi moko eza kuna donc rapidité ba wifi parce batu ba kamwa ba mona yango ken azobela liboma ken ya bosani ba avion minena mataka ou bien ezani batu ba ko paniquer voyage peut-être bon soko tangi otanga e banani Karine Mokonzi te Karine a ko paniquer pe voyage te pour yep déjà sala moi ba AR ya minene déjà États-Unis pour la première fois. Pacho RFI. Pacho na noazi occasion te ya kokota na bamboka pena batu ba lo anglais ba pays développé wana. Juvenal pena noazi occasion wana te. On se comprend. Eza na makambu mususu yo zo rêver. Au monde États-Unis kuna okuta ba métro ezali, okuta ba TGV, okuta ba McDo. Siko babiloko wana tu muto aluka kendo mona na États-Unis. Ngai déjà na mona ki yango na Afrique du Sud. Nous sommes aux États-Unis, en Afrique du Sud. McDo est partout. Ba métro est partout. Namata ba métro, namata ba TGV. Nous sommes en Europe. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. Un réel plaisir d'être parmi vous, surtout de vous présenter cette émission News Dekin, une émission socio-culturelle, une émission pas comme les autres, une émission qui fait la promotion de la culture congolaise. Moi, Betty Massengou, je dis tantôt que vous servir, c'est mon devoir et c'est votre droit. Et voilà, chers fans, je suis là déjà. Merci beaucoup de m'avoir accepté dans vos maisons, dans vos chambres à coucher. Merci pour l'attention particulière à cette émission. Merci déjà à Papa Dave Mouba, les papas de Joyce Davlin pour les images. Merci aussi à notre cordon Timothée Piana Serge, le Bia Bogar, il y a Bissomoko, Timothée Piana Serge, Maël et notre DT Christian Bouimbouiwetou. Et big merci, big salutations à notre boss, l'ingénieur Rafungin, de notre papa depuis les États-Unis, et Balobi Trésor Mouchi Socrate, Mobala Mbongo Belé na Kata Cape Town, na Afrique du Sud, on a papa na Altri. Donc salutations déjà à toi, Trésor Mouchi Socrate. Mobala Mbongo Belé, papa na Bogos Altri. Voilà, merci beaucoup na confirmant quoi. Merci déjà Mamé Miline Zemba. Moi c'est papa tous pepele Mbetolo, champion Kaembe no kwa bana dena lobaka. Man in Kenya, man in London. Toujours merci beaucoup mon grand frère Noko Yabana, mon grand frère chéri Noko Yabana, champion Kaembe et Igwe Bless Kava toujours depuis Kenya wana. Chers fans, l'actualité nous oblige en tout cas boyebi que hérité Watana
nabe déjà bazo kende États-Unis ainsi que na groupe nae mobimba bazo kita États-Unis. En tout cas tokoko l'exango beauté parce que News de Kin ça la promotion, il y a culture congolaise, la musique et le théâtre font partie de notre culture. Voilà, je reçois Ken Piana parce que à chaque fois actualité zalaka to sang sarate ko zalana Ken Piana o balbara Ken Piana satellite ya kakara repé ça ba vérité ko panzara ba vérité pour makamango et que de voilà ndenge kara to lobela ngona émission à lelo na déjà wana Ken Piana. Ken Piana, bonjour. Ouais, bonjour Betty, bonjour bandeko tout balanda biso partout. Nabi que na Texas, Nathalie Neymar, pour Neymar atikala vraiment moko, Nathalie Neymar, sœur nabiso Pauline Lumumba pe na Genève wana mwana papa nabiso héros national na pesipe molonga ni nae papa mabanza bambote place balanda biso venanga Jimmy Belau Gauthier Mascotte, Papi Kelly, Adel Djogo, Bagou danger, Adel Djogo, wana na kati ya France. Donc, il va te belé vraiment Bazolanda. Na sepeli à trône, n'engo kiti micro ti kotoyo. Oncle Mbouta wana zana sima technique. Donc, il m'a solo toujours carré. Voilà, ma solo toujours carré vraiment. Donc talara ba chaleur ba Hollande biso na Kenya animateur munene na Kenya wana ya Yemoko Blaise Kava ba nono mamba. Donc ba news ça vraiment ya kobeta par rapport toujours ya hérité Watanabe o yazo ke États-Unis Ken Piana. Na ebité point de vue no kokoza la non nini poto yoki déjà ba nungu na voyage wana ya hérité na États-Unis. Premièrement, héritier artiste quand même il a félicité pour talara depuis Toyebeli Congo et un artiste moko teke album à Liboso et Betiso Olympia premier album au déplacé par artiste côté États-Unis et ça facilité tout le monde a ba carrière il y a ba Ferrego là tout le monde a ba carrière il y a ba Fali artiste moko te oyo na premier album asala makambo héritier zosala. Premièrement félicitations to senga bana États-Unis vraiment bazala mobiliser bayamba bandeko na bango vraiment o bakouta Congo bazoya kuna bakobeta na ba état ebele obiki États-Unis za na bamboka ebele bakobeta na ba New York donc presque bamboka ebele bango bakokota wana bakobeta ekozala plaisir ekotombola toujours drapeau ya mboka na biso oyebike Congo ezana makambo ebele soki toke na ndenga logique makambo ebele zo simba te mais herbal na biso ezotombola culture ya mboka tomoni pe musique oyo héritier azobeta ezotombola pe culture ya mboka na biso aza artiste abetela maboko Ferrego la bimisa ba album ebele aocho bimisa même album kalate awa na si oyebi ke faire ti lelo azwana no chance wana te yo mema ba musicien États-Unis tozinde gona biso Fabregas ata Maroc nanu bakete mais héritier quand même nzambe apesi ezanango ba opportunité nzambe apesaka mutu nzambe ya pamboli mouvement la team de Wata donc parcours na bango ezokende bien. Voilà. En tout cas, parcours réseau qui est bien et lobby moko Ken Piana satellite mais Ken Piana ndeka to yambi lelo batu ba bengi beti masengu tuna na Ken Piana mutuna oyo balobi Karine Mokonza zo ke États-Unis visa na ebimaki lokola yo visé bimaki te pourtant bokena ki tour wana Angola ozaki très content mais tour le roi yo visé bimite moyo kende zate pas RFI moyo kende pe zate visa zate juvenal ndonge morope moyo kende zate visa te bo sala matanga bo siliki eza solo te batu ba sala matanga eza bato ba matana no ba vol international te bato ba kotana no na ba mboka ba pays développé te nga siko place ba kende wana ezali Amérique eza place ba loba anglais nga na uti place batu bazolo ba anglais na somba biloko na anglais donc nga déjà na fandi na hotel ya minene ba hotel mususu nga na fanda beti na zoyebisa yo ezala mutu mususu pe na fanda na États-Unis 10 ans atika la fanda na ba hotel o nga na fandi na ba Cape Town te wana na zoyebiso vérité na relaxo ba photo mususu awa okotela même na famille na bino okotela même histoire ya bakoko na bino na relaxo ba mbetu mususu nga na faza na vie okotia pena même na histoire ya famille na bino mutu moko te faza na ba mbetu nga na otu ko faza enfin nga za la Cape Town wana personne malgré ça sous son vité mais on a ça ba te belé kuna na Cape Town wana nani Ken Piana
Trésor Mouchi Socrate avant Cape Town. On a muta mobala mbongo ebele na Cape Town. Moni bateau zobwaka Trésor Mouchi. Trésor Mouchi aza patron. Aza patron na sens que aza na ba boîte na ye, aza na ba hôtel, wana pena patron muto obwaka wana na confirmer aza vraiment patron. Na robo ya été nga nazali camarade ya ba patron tout ba renyaka na Afrique du Sud. Ozui ba Jimmy Belaou. Ozui ba Trezeguet Muzala. Omoni batu yo zobwaka po yoki na sango ba yebisi yo. Menga siko na obwaka bateau na pesa na bango mbote. Ozui ba patient Ilolo Karambongo, ozui ba Youssouf Pourada, ozui champagne overdose. Mwana mwasi atonganda kuna kati ya océan, omona pena na kati ya océan pena likolo bo hotel pena mai, salle de bain na ezalaka na kwa wana soki ozo laver, ozo bango ozinda mbala moko na océan. Ozo comprendre? Donc nga na obwaka batute ke ya lisolo. Na bwaki Nathalie Neymar na Texas, Nathalie Neymar na mona ye déjà. Na obwaka ba Gauthier Mascotte na mona ye déjà. Sikoyo ngape na bwaka bato na mona bango déjà. Lokwa ba Trésor Mouchi Socrate. Mobala mbongo ebele awaya kalate na kina wa. Wana mutu na ngai to de ato mona na kin le hayaka. Mama Emily Nzemba azaka na Londres. Azaka na Londres. Na yebiso ki ana kin awa. Moi c'est à papa tous pepele ambetolo. Trésor Mouchi o zoloba na sir ba masebele ave na nga luzomba tayebi. Yesoko moni ebeti obetelanga lisolo ke na ucho somba parler mo quelque part. Ka Trésor Mouchi wana zobwaka na loyenge peut-être ozoba valeur nete. Oyebi de akoda tindelinga. Bon, confirmer que derrière mona et voilà. Et ça devant la vie service, tu comprends, c'est l'ambiance de l'émission. Hein. Mais Ken Piana, on le dit très bien, au Kenya Afrique du Sud, toboité. Mais bis ce que tobeta lisolo ya États-Unis. Yo lo Afrique du Sud mais États-Unis ndé. Héritage o mema ba musicien Karine Mokondi na États-Unis. Yo siko yo visé zala kité bimité. Siko ozobo ya ondene ke bo sa matanga te. Non, yo lo bito sa matanga. Yango ngazonga na la kiso ba mbetu msunga na faza. Otali na répertoire ata ya famille na bino moko mona mutalala na place abongo azate. Voilà puis. Zela na olaxa yo o mona pena ke non. O zela. Ozo comprendre. O tala pena mutu mususa na États-Unis wana pe. Mbeto abongo atikala olala te na vie na ye ti akokufa ti. Ozo comprendre. Donc ya ba mbetu moko boye. Faut ça la patron, il faut ça la ministre. Il faut aller sous chef de l'État d'Afrique pour là dans ba chambre bo. Ozo comprendre. Yo tala ba niveau ba chambre mususu. Yebisanga sikoyo. Yebisanga sikoyo. Omona ngo papa Davazo ngo po. Voilà. On na montage. Yebisanga sikoyo. Mbeto boy. Atakutu batu bakena bango États-Unis. Te opesa héritier félicitations. Bazo kenda Amérique. Mais kozwa chance ya kolala na hôtel oyo nga na lala na Mada City. Ça facilité, c'est ne pas donner à n'importe qui. On se comprend. Donc, bonne chance na héritier Watanabe. Héritier za mutema malamu. Amema biso bangola. Ngana beti South Africa deux fois. Billet héritier ndazofuta. Lelo ngana koza la mutema mabete. Soki héritier peut-être azoli nga visa. Ya États-Unis te. Ngana za la mutema mabena. Obike kamu sabatu ke no Ken Piana wapanike ya msouvrage. Bata la siko ba hotel Ken Piana lalaki. Wifi moko eza kuna donc rapidité ba wifi parce batu ba kamwa ba mona yango ken azobela liboma ken ya bosani ba avion minene mataka ou bien ezanini batu ba ko paniquer voyage peut-être bon soko tangi otanga e banani Karine Mokondi te Karine a paniquer pe voyage te pour yep déjà salamwa ba AR ya minene déjà États-Unis pour la première fois. Pacho RFI. Pacho na noazi occasion te ya kokota na bamboka pena batu ba lo anglais ba pays développé wana. Juvenal pena noazi occasion wana te. Oso comprendre. Eza na makambu mususu yo zo rêver. Omoni États-Unis kuna okuta ba métro ezali, okuta ba TGV, okuta ba McDo. Siko babiloko wana tu o muto aluka kendo mona na États-Unis. Ngai déjà na mona ki yango na Afrique du Sud. Nyon surtout les États-Unis en Afrique du Sud. Mac 2 est partout. Ba métro est partout. Na mata ba métro, na mata ba TGV. Nyon so les en Europe. Ngai si na monang. On se comprend. Ngai na kota na usine place ba sa la car. Place pena mundele azo sa la car na kati Afrique na mona ndenge balamba ka nini po ba sa la car. Nga na mona ba biloko bongo.
On se comprend. Yo pe sala effort. Oko ki sa ba rêve o nga na mona peut-être au retour na ba question na te. Jamais oko zala na confiance que ken azo paniquer États-Unis. Ce qui yo peno ke Afrique du Sud peno ofanda ba place nga na côté wana. O mona pena ke no panique ya mboka moko oza su paniquer te. Kuna ezali mboka soko zuna de chance ya kokende ba États-Unis te ba Europe te kende nanu Afrique du Sud kota ba Cape Town. Kota ba Cape Town okoti mwa bamboka ebele wana ekolongolo complexe obi parlement ya Afrique du Sud des Arabes ezala na kati ya Cape Town nga siko na tambola pena na hôtel parlement ya mama yo so mona parlement ya Afrique du Sud ozo comprendre nga na mata ba avion moko keno na kati ya avion mindele avion mobimba noanga moko. Si vous comparez Afrique du Sud aux États-Unis. Ezali ndenge moko nazo yebisa yo omoni Cape Town o babenga Amada City. Ville wana na New York eza ndenge moko kolongola te ko bakisa te. To longola ka vie sociale to so pena na beauté ya mboka. Miami ozika Miami ozi Cape Town. Peut-être Cape Town eleki na kitoko. Ezana ba quartier mususu soko okoti na kati ya Afrique du Sud na Cape Town ezana ba quartier mususu soko okoti okuta quartier kimia mutazate okuta ba pelouse neti bakata yango air tout omintu na oyo ba angelu ya nzambe nde bafandaka awa ubieza batu normal nde bafanda tala beti ko sekate mutu zo sola na ya mataba avion déjà ya minene yo il faut pesa nga respect belé. Mais oui, il faut respecter. Voilà, zolingo lengi sabiso que Ken Piana o sa matanga te na États-Unis. Pour qu'il y a déjà Afrique du Sud tonini. Ngai mutu na somba babiloko na zo expliquer mundele na anglais. Emsu na yena somba eloko na tuni how much can I give you? Est-ce que yo yebi po sombe eloko yebi sa mundele nini? Mais ngana yebi que il faut yebi sa mundele boye pour appeler so prix eloko. On se comprend. Donc beti na l'équipe ya msusu bato belé o bazala na ba Amérique wana po Karine Mokonzi tokenda na Afrique du Sud abata maka na chambre po bato bazo luka mais nga siko na zo occasion nazo tambola tala na découvrir makambo belé na ko betelo di solo eza na milliers moko eza danger na monde o ba mindele ba utaka par-ci par-là bazoya baluka ba mona place o eza place ya touristique ya danger na monde ezali prison ya Nelson Mandela ezala na Cape Town na katikati ya océan île moko ezala kawana il faut boza hors bord to sala ka 45 minutes pour koma na île wana okoti hôtel pena mbetu Nelson Mandela zala la yango yo balakisi o kwanta mo bo place azalaka oteta mabanga ozo comprendre hôtel Badra Nelson Mandela zala la siko mutu neti nga mindele bele kutu bazo envier bamona nanu te ozo comprendre na uti na mboko ba choisi na guerre ba ya tour bamona prison wana ozui Michael Jackson tinenga kufi atikala ko envier te akendo mona France na ba Belgique mais envier ka akita Afrique du Sud akende amona prison ya Nelson Mandela ozo mona ba place na habite so bozo comprendre kilo ya place na uti mutabo ya bangela Amérique na ndeni ozo comprendre héritier azali leader ya orchestre na ye soki nga na zui visa te ezate ke na sala ngo makelele belé mpaka lingomba kutazui visa te azoloba te mpaka lingomba kutu biro mpaka zui te yo siko mutu moko bozolela il faut za la fou il faut za liboma. Voilà. En tout cas, c'est bien répondu, Ken Piana. Donc, vous comprenez, Ken Piana, et donc, belé déjà, vous avez au CP là. Trésor Mouchi Socrate, Mobile Ambon, belé na Kata Cape Town, na Afrique du Sud, et donc, papa na Altri, voilà. Mais Ken Piana, quand il est tombé à solo, na landa ki Karine Mokonzi, na PC Bambo te belé, voilà. Que loko la babebe na maniqué lui que coincé mona ya maniqué mona ya babia yemuta ya na pas hérité na bité est-ce que est solo tu es le kuta na ka pe ma solo wana et ça là nga vraiment pas c'est trop que Karine Mokonzi a tenir ba propos bongo et ça là nga pas c'est trop mais total ananu asa la nanu makambo ya za na ngona mutemi
asalela ngona nu asalela nanu makambo azana ngona mutema mais batu boye ba keno Ken Piana yebi adresse yebi cimetière ya Babia soko zoluka ba problème na orphelin ya batu. Faites attention pour moi na za orphelin biso to tia pour kota mouvement wana po papa zate allez sabaleki na ye à travers musique to kotisa e pa héritier. Bon soki Karine alobi a recoincer ye bato poto ba juger na boyi na ngana loba mingi mais biso to gendo fuka mara na tomba Babia to fuka mi to lobi en tout cas Babia mwana no za combattre mais moto a combattre mwana ya Babia ifapika. Yo solo baka bon mabem super maman na emanike na emsu ba propose au tenir na Karine Mokonzi ça valable té ou ça malamu té peut-être que ça peut dans le sens là na manike na Karine Mokonzi baza batu mitu esala nango bien té bango mibale so makambu na bango ba kotsa bana koma bango mibale oyebite ke ba batu mbutu Karine afanda boye fali après ça na nous fali respecter. On se comprend. Wera après ça respecter. Sikoyo est-ce que oso mona bana ya wera bakota makambo emsu Karine salaka. Il faut azala concentrer atika prince Babia problème na ena manike esuka entre bango atika kotsa mwana Babia pesa ke ba respect belé mwana Babia zo sala carrière na ye Karine est-ce que mouvement ya héritier wana eza mouvement ya famille ya Karine Mokonzi to pesi ba félicitations ndenga zo visa zo kende États-Unis et ça libi surtout plaisir mais balangage mususu zo tenir pona mwana batu mwana ngani aza innocent parce que ozo kende loba ba bêtise ya ba niveau wana na batu apota ngo pe na bokomela ka batu vraiment bozo finga pe batu na ba commentaire bozo appuyer pe na ba bêtise ya ba niveau wana eza ba bêtise moko ngana ko ki jamais ko autoriser. Adel Djogo Bagou danger Nasir Adel Djogo Bagou danger Angel Moswahili Makizembe Koko Arafati Makizembe ba petit moko pe bazaza na ba venir ba petit na ngai ba petit Dadi ba petit Chanel bana baze belé pe wana kacha kitambo awo so comprendre donc totika babuzo babongo mwana batu prince aza batala na ye batika évoluer tranquille. Voilà. En tout cas, on a l'ubika parce que d'ailleurs, qui ba makambo na yango totuni Ken Piana, ya mieux placé à éclaircir biso si c'est vrai ou c'est archi faux parce que d'ailleurs qui ba bloko moko que ya ba conflit entre Karine Mokonzi na Manike donc dans ce sens-là ndeto nga ki totuna Ken Piana mais un peu ko éclaircir yango Karine nga coincé Prince Babia lobi que et ça lango makambo moko ya bonté voilà. Oui, Ken Piana. Omoni nga pena ceux qui naza na déplacement moko boye ba prophète ba mona makambo nanga baza ba mona pena ke no Ken Kalate. On comprend papa prophète Jacques excusez omoni prophète voilà prophète Jacques bonjour voilà bonjour omoni yeso ki ayebiso likambo donc yeso ki ayebiso nazo mona boye. Bon, peut-être que tu me ba mona ngone ti théâtre mais ikaka ndenga za boy. Soki a yebisi yo problème. Au mona problème ana après un mois il fait salema. Tozana pasteur na komo ye wana ozomona ke nazantu pasteur na komo pardon. Nazantu re na basali ya Nzambe. Tu ba lo ba trop pona yo ken osimba ba kisi. Nazantu re ya Nzambe ya minene neti pasteur na komo ndenga za boy. Asala ba miracle koleka même Jésus. Ah bon? On s'en comprend. Donc ndenga za boy asala ba miracle koleka même Jésus. Parce que talanga entourage nazana ngo tala batu ya minene nazana bango pembe na ngai. Voilà, to pesa un peu maloba. Oui, bonjour pasteur. Bonjour maman, bonjour. Oui, pasteur, en tout cas, plaisir à trop. Tomonio, oui, pasteur, à aussi Brésil, hein. Pembe na Ken Piana. Bah, tu vas le baramo trop par rapport à Ken Piana, Simba Bakisi, niveau Ken Piana, comment on donc, est-ce que c'est vrai ou c'est archi faux? Que ça rappelle mon toi bon de la rapper. Mais il faut na limbola yo. Qui est Ken Piana? Ken Piana, zali mwana na Nzambe. Aza muto yo biso to encadré. Biso to zanaye. Tu es te moli musantu. Asala kakati na ye makambo nyonso Ken Piana ko sala lelo eza makambo Nzambe azo utiliser ye eza facilité pour Ken Piana akoti ba boloko boye tout ça ba guerre belé mais batikala olonga ete
pona Jésus aza elongo na Ken Mpiana. Mais nakoyebisa yo que omoni na yembangu pona nini? Na yembangu parce que Ken Mpiana aza pe mwana maman Tumbo ya kufaki. Voilà. Maman Tumbo ya kufaki. Te matanga ebimi na nute, matanga ezobima jeudi. Ah, jeudi ko na terrain vélodrome. Donc makamine nezali elongo na Ken Mpiana biso toko tika yete tala prophète azali wana. Ngana prophète Maloba, prophète voilà namona ra autre pemeni na Ken Mpiana. Pour ça mission na balaba le pasteur ayebaki na été prophète pas ayebaki te donc bon les canabino bon mon émission de to beng mino boy kokota donc to préparer qui en même pas donc pour la relaxaka que eza émission télé réalité ndé yango voilà biloko rara Karine Mokonda on samba like ça voilà voilà prophète on a habité ni des jeux bisa Ken Mpiana ko kisama na vinae bon Mpiana aza fruit ya ba prophétie on a sala. Donc ndenge azawana eza kisite parce que bana na nzambe belé ba mona kama kaka kisi c'est que nzambe azate pona bango c'est que Mpiana aza fruit ya bénédiction parce que na bana ko sakolena no asisi classe na bana ko bise un jour na vie na yo okozala journaliste donc lelo aza journaliste eza kisite za nzambe azomema ebongo parce que Bible ezolo bana biso ke na kati ya Hébreu 11 et en 6 balobi bazolo belabiso que celui qui proche de Dieu croire que réellement Dieu existe nakati ya 8 wana donc soki moto azo poussa na pembeni na nzambe aza na capacité ya kolokota ya kosala nyonso donc Mpiana akoyebana pe azoyebana eza nzambe eza kisite na yo moto zola na place ozali il faut koyebaka ke nzambe oya mema na poto amema yo te pona masumo amema yo te pona ekobo amema yo te po okotaka ba boîte de nuit. Donc oza promesse de Dieu. Ndenge okenda na poto eza ndenge oza lelote. Okenda na poto na nzambe mena yo obebisa façon ko za na nzambe. Yango zomona makambele na vie na yo ezo kende malamu te. Mena koyebiso muto olandanga olati bilamba ya pembe. Oza na choc na makolo ya gauche. Place ozali oza na kepi ya bleu. Na moni yo na kati ya salon obimaka te. Donc ozova na mingi na kati ya salon. Nzambe abisinga o confesser. On confesse comme on les a na kombo ya Pierre nzambe zo laksanga Pierre donc Zambokani azana Belgique nzambe zo laksanga avai na salon atala kami azo matana choc na makola gauche alati chapeau ya bleu azana Belgique donc nzambe albi au confesser okozwa guérison totale na vie na. Voilà. Merci beaucoup prophète. So baliba benga yo surtout na muto aza intéressé Pierre Oazolanda biso prophétie olongwe Kinshasa keti na Belgique en tout cas prophète bonjour ndengeni. Bon pour nous zwanga mingi eza 090 31 476 83. OK. 090 31 476 83. OK. Merci beaucoup. On a prophète, prophète Jacques, qui déjà prophète a prophétisé la Ken Mpiana qui est un journaliste et qui ça m'a payé. Mais c'est quoi autant comme journaliste, ba conflit pelo binga yo Ken Mpiana. Na vie a moteza combat. Ndengo bote amika ka baboti yo combat ya vie e bandi. Oso comprendre na combat ya vie il faut osala na parcours. Biso nga parcours na nga étant que révolutionnaire. Fallait na le kaka na ba parcours ba Nelson Mandela ba leka nango pour vrai parcours ya vie à mutu il faut que ta prison musala sala soke koti sur prison te c'est que za na tina moko te Jésus Christ ye moko kutu bakanga ye ba mema ye pena ya ko mema ba bete même ba sete pour na vérité ya kinango parce que ba biso pe comme to sala musala vérité wana vérité beti saka mutu fimbu vérité koti saka mutu ba prison vérité memaka mutu na ba place ebele yango zomona lelo Ken Mpiana koma solliciter bambassade comment préférer ba bete la Ken Mpiana ba visa po ba yebike mutu wana se sacrifia pour na koloba vérité vous comprenez lelo soki totali bien batutu bakufa na monde mutu oyo bazo honorer ti lelo mutu oyo batu bafutaka ba billet ya avion baye po batela kaka place ya zalaka na prison eza Nelson Mandela. Lelo Nelson Mandela za histoire ya munene na mboka na monde pona nini po asalaka 25 ans de prison. Donc histoire o esala grandeur ya Nelson Mandela ezali kaka histoire ya 25 ans de prison na ye wana kaka.
On se comprendre. Donc, il y a Bunda pour l'Afrique du Sud et comme l'élo développé, à ça là, 25 ans de prison. Il y a un petit l'élo, Mindele, sorry, ok, il a Captain. Place batu bazwaka or bord pour kende na île wana place Kasha Nelson Mandela zali okokuta Mindele plein. Okuta Mindele plein bazo wela ba or bord bazo kende touristique côté la kaka prison on Nelson Mandela zalaka ezalaka boke kuna bozokanga ba photo batu moko pe batekaka mo ba bia kuna ba wala so place Nelson Mandela zala donc babiloko wana tu place batongela pe monument na Jobu mutu nyonso so ya kitia Afrique du Sud eloko aliboso alukaka akende akanga photo na monument ya Nelson Mandela okokuta ba pays ebele bato ba pays ebele baye donc eza mutu asala histoire ya bien donc prison za pe parmi ba parcours kaka ya vie ya mutu donc il faut ça combat na façon yo tourner. Voilà, en tout cas c'est bien répondu mais nazongela no malobo lobaki liboso o lobaki avant tant bandi mission na biso ken piano obi ke yo zo sala matanga te o sutukela pe États-Unis te otangi ba pacho RFI otangi ba Juvenal ngoba ke bangonde mutu ba sala matanga bangonde mutu ba sutukeli États-Unis lokwa ba visa na bango ebimite eza bongo ozoto na makambo yo moko yebi ke eza bongo eza ka seza na ngoka bongo te. Oh, na minute eza nango bongo. Donc yo kotuna nonga kutu question te batutu bayebi ke ezali bongo. On se comprendre. Donc moi comme moi rasinga loketu yakingwa ko kamwa te po alata ngo tro. Ezana ti babiso boye ba vol ya minene wana. Voilà. Ah mama. Ba volonga na mata vraiment lelo na sutukela makambo ya États-Unis. Na mata ba avion moko ya minene soki ozoye bate na mata ba avion minene. Bavio minene. Ah, il fallait qu'il n'aille là yo babillet à bavio nangana matin. Ah, na salaire. Il fallait qu'il se préparer pena na ye le ra ba morceau kaka ya babillet ya ba volo na mata. Siko to ba ngana mata avion na longa Jobu na kende Cape Town. Non, nini British Airways. Namata British Airways avion o efandaka na Angleterre et yaki tout ezwi batu na Jobu pone mabango Cape Town ngana mata vol wana British Airways avion ya ba anglais donc na se retrouver na kati ya vol wana ngai moko noir ngai moko mutu mwindu na kati ya avion donc o mona pena mindele baza concentré na ba ordinateur po mundele so bo matina na avion bango ka kokufanda zo fanda mbamo bafungola ba ordinateur aza concentré na minomi tuna bato ba sala ba calcul nini bazo bule ndenge ba kotonga ba immeuble asika bien bazo bule ndenge ba chombo asike ko donc baza batu mo bazala pena distraité nyati biso ba noa to yaka ka mbutu ba oyo fandi na yo ozeliti okiti mundela zala ka distraité azaka na calcul na ina machine baka o mona o koto asala ba calcul na ndenge ne o koto asa ngalobi mama soko lingi na memo pena plus loin. On a besoin de la vérité, monsieur. On a besoin de la vérité, on a pas besoin de la biso. Donc, on a news de qui émission la vérité polele. Voilà. Expliquez si vous place Ken Piano à États-Unis. Nabimana mwasi ya mundele wa mundele. Depuis ngana banda, depuis nzamba pesa nga basi ya depuis nazwa basi, na ona mona nanga makambo teke bimina mwasi ya mundele. Na tongo okuti enveloppe mwasi atikelo enveloppe ofungoli enveloppe otali lettre na kati mwasi azo remercier yo akomi yango par écrit asengo merci en tout cas oyambaki nga bien olalisi nga bien akomi yango ya kokoma otalobi me mentalité ya mundele se kazanzambe un noir na tongo achaka choc na lingina kende pesa nga na mbongo na nga pesa ozo comprendre même mundele azui akomi lo pena donc a remercier yo na ba sentiment nyoso osali po na donc na nyoso tu mundele akomiango ya kokoma ozo comprendre na wapi na Cape Town na Afrique du Sud ngana zo ebisa yo na kati ya Afrique du Sud ozo comprendre yango zo mona ba masa na biso ba Juvenal ba Pacho bazo na occasion ya mundele a craquer ete donc bazo luka ba kota kutu kuna ba kende ata États-Unis ba découvrir pe mundele mo beke na bimaki atana mundele siko ngabe etape wana tu na leka ba etape wana ya nyoso na leka betapi wana nyoso nazo basi ya bendien oso comprendre donc betapi wana nyoso tout donc
complexe nyonso o bango bakoyoka ngai sina leka betapi makido na lia na ba makido TGV na mata TGV battrain ya danger wana na mata nyonso ba hors bord na kati océan nga na mata nyonso tu yana bakar mo boye etambolaka ezana bar na kati likolo nango ezaka polele boye ezana bar likolo. Donc kuna musique ebetaka bo sepela na mata bakari ya bongo to sepela na mindele to simbi ba drapeau ngana simbi drapeau RDC tozo sepela to mela masara ezana ti bar au moins nde to ya kofana na bar wana siko eza ya voiture musique ezobeta siko bozo tambola na ville donc bozo sepela na sala ba masolo na to esi na sala yango zo comprendre talaka na koma na niveau que mindele mususu na saboter mindele nazobenga na penda na simba hotel soki mindele ana yebo ebise na zate vo ebise na changer hotel ozo comprendre na ana besoin mindele asi ba vi wana nyonso tout ngai esi na donc nyonso tout esi na traverser yango parce que soki bo luka bato baza complexé Bolukaka bateau yo zotanga ba combo c'est tout. Voilà, merci beaucoup chers fans parce que nous sommes déjà à la fin. Ndeka to lobaka ba question musu to bombiango na émission prochaine donc actualité musu soka soreza Ken Pianaza toujours na disponibilité donc pour na biso ko répondre à la question na biso voilà. Merci beaucoup déjà na Ken Piana. Oh à chaque façon news eza ozangi sarate ko ya ko pesa na bande ko nyonso balingaka yo partout dans le monde voilà. Tenir makambo ya un jour pe ndenge bozalaka na oncle Mbuta to bi ke ye père a parlé. Un jour pe comme ça là ta lettre pamba kaka. Ça là ta lettre na peso moi devoir hein. Le love man la la qui bien en tout cas oncle Mbuta nyoso tu ko passer amsu na nuit wana comment on a papier na tongo mona comme cadeau. Banoir biso banoir to raisonner ka kutu biloko wana te. Dans les rare pour biso banoir to raisonner biloko wana. Voilà, merci beaucoup vraiment ndenge oyamba kinga. Na pesi sœur Pauline Lumumba Bambote. To souhaiter ba bon voyage na concert na biso Karine Mokonzi. Donc félicitations ndenge héritier aux LP visa. Mais les sousounine. Obani bien mais comme na sukongo baby ça mais on a suko pourquoi? Nazo regretter ce que Karine Mokonzi a eu visa liboso Fabricaz ya États-Unis. T'es na kati émission. Merci. La chance naït. Yana bien Fabricaz abimisa ba album Bella Yemba Danger. Mais Karine a mon États-Unis, a joué chance. A mon États-Unis liboso ya ba musicien et Bella. To bando tanga bakombo. Oui. Banane. Tanga bakombo. Faire à côté. Déjà il est Fabricaz. Fabricaz faire à ça côté kuna. Na habité hein. Toka na liste ya moulai toka takaka. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. Merci chers fans, ça n'est fini, c'était là Ken Piana satellite. Donc ma bien sera la vérité polele. Donc merci beaucoup et merci na ba fan tout bolandi biso o bolinga ki to yambela bino Ken Piana azara toujours wana na disponibilité betima soka to ben Ken Piana mbala moko en tout cas a raté donc azangi sa raté. Merci beaucoup Ken Piana. Merci aussi balobi donc mon mutambongo ebele mo bala mbongo ebele na Afrique du Sud na Cape Town wana Trésor Mouchi Socrate je confirme Trésor Mouchi Socrate boss des boss na kata Cape Town na Afrique du Sud papa na entry bogos bota wana donc la PC ba bizu ebele. Merci beaucoup déjà na rozala partenaire surtout ya émission news de qui na soutenir Betima Sengu na kata Afrique du Sud wana Cape Town Trésor Mouchi Socrate mo bala mbongo ebele. Merci beaucoup Esther Mosquito Esther Mumbanda na kata États-Unis wana na Colorado donc merci beaucoup ma chérie donc babi Mosquito on a kata États-Unis wana donc moi soir solo l'aura bien soutenir Betima Sengu na news de Kino umela zala Esther Mumbanda na kata Colorado na États-Unis. Merci à maman Emily Nzemba. Moi c'est à papa tous pepele mbetolo la kata London merci na Kin awa. Voilà, merci beaucoup na champion ka emeno kwa
bana na kati ya Kenya balbi ba bomo na mikolo ba basket à donc car en direct de Kenya ni na lobara je suis habillé en man in Kenya man in London et on na kati maman Emily Nzema na London na Kenya pas champion KMB et pas Blaise Cavalier igwe na Kenya wana chaleur donc na Kenya Barcelone Mandoule depuis Kenya et puis Nono Mamba na Kenya merci beaucoup na ba fan na tout na bien bino ba fan pour bozala yanga ba fan quoi merci beaucoup déjà c'était là Ken Piana nous sommes déjà à la fin ça n'est fini pour cette émission surtout à ces sujets. Merci à Papa Daf Moubama pour les images. Merci aussi à notre cordon Timothée Piana Serge et bisous à ma fille chérie Joyce Davline, à maman chérie, maman Cathy Bakissa, à toute ma famille. Et pour finir, pour couronner les tout, merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Afungino, notre papa, depuis les États-Unis. Chers fans, je vous quitte déjà et merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir.